Waji, la diva du monde entier. Un bon vraiment congolaise et puis moi na qui na wa wapi ya yolo comme mikolo mettre film ça zo de la yolo road. Naza awa na kati ya Congo na Kinshasa précisément. Na zanga munene, na tsaba no zanga munene ko. La dona. Na zanga munene, et puis zanga munene ngo wapi précisément na pavillon combien au total? Pavillon 7. Na pavillon 7 et pas il y a Mukonzi na bango, na pavillon 7 et pas il y a Mukonzi na bango. Et puis Mukonzi na bango fait des lots industriels. Wana azali yakati tokole esika moko. Bon na live fait d'abord qui grand frère bon tout ibara qui grand frère biga mokilo babi et endroit na bango. Oh petite sœur na ema elende mutazara pire gai. Bon mais tout ça na biso ka ba ya ngwa ba inane ba 2 ans ba 3 ans ba ko aweli si to kabelie. Tozali gamoko telexa no fait des lots industriels. Merci à toi, on a fait mingi, ça fait le lot. Au moins plus de 20 ans et quelques. 28 ans fait d'abord ça, depuis que ma photo le lot pour se perdre. Donc, petite scène, on a besoin de se makasi. Et puis, à longue place à Zobanda, à visiter Bisso Nazana. Quel sentiment, bon, Bisso Kubana Yolo, oh le lot, Nasi, Yolo comme le dit partout. Pour se perdre, l'équipe est là, la raté, donc. Dès qu'il a mis son courage, ma casse depuis en France, il a été là, et puis réalité mon année. Il se met aux allants dans le domaine, paye or, bijoux, argent, donc sans problème. Pour y bien, c'est des lois industriels, tout le monde va mourir. Moi, on va pas militaire, si vous faites des lois industriels, si vous avez un pavillon 7, ceux qui vont pas somber parce que namoni ba Bulgarie oh yo bi kabisa batakude Bulgarie on peut vendre awa et pas fait depuis namoni et vendre ba côté yo ba Bulgarie ça compter moyen pour présenter tes mais vous allez Rolex ya si vous faites mutu aye na Congo alobi ke ngala lina zo ba Bulgarie ba Rolex ba Cartier ba bijoux nyonso oyo eme namoni ati oyo ya ezala mwa ba nyonso alinga zongo faya kana mesa ya fede loko industriel fede loko pasa ye morote azana présente toi papa bon naza parmi ba travailleurs fede loko industriel boss de boss ngai naza ilongo baza babenga ngai lokombe business botaka ba argent na kingo donc qualité nyonso eza totekaka nyonso. Donc, les industries, il y a Mikete, ils ont une industrie. Ils ont vraiment une industrie. Donc, qualité, soit argent, toutes sortes. Première qualité, argent, ils ont pas fait de l'eau industrielle. Bon, c'est pas une peine de faire l'émission, dans des Kunangai. Nous sommes là, nous avons des bijoux vraiment original. Nous avons des classes, nous avons des bijoux, mais nous avons des bijoux. Donc, nous avons des bijoux, des bijoux, des bijoux. Soit nous avons besoin de biloko, de commande, d'internet, de nini, pour ça. Tant qu'on a filmé, on a relaxé biloko. Nous avons besoin de biloko pour compter sur eux, un numéro pour ça va demande. Donc, nous avons peut-être, nous avons besoin de Rolex. Bon, on a déjà orgueil. Ça marche au salon. En tout cas, on surtout à Yolo Bazana Poto. Tout le monde va à Kinshasa. Donc, maison Nabino Fédé, sans oublier que l'hôtel Nabino Père Mounene est classe une étoile. Et ça, normalement, la Lemba Arche de Noé. Boyoka qui fait Basango, Moutakoufou, la Corona, Banini, Marabalokuta. Donc, l'hôtel Nabino est allé sans problème. Donc, nous sommes aux Aliwana. C'est quoi l'adresse hôtel? Parce que le Bika a Lemba. Mais il faut que ça soit adresse précise. Dans le numéro de téléphone, Moko O, que vous soyez Bengi, à soit direct. Pour les appeler bien, il faut biso moto sale là-dedans, il y a biso. Donc on a biso fait des locaux industriels, à salle hôtel nae, tosto soutenir yeto ya ka na poto ba digno ces ali climatisé ma camion, les awapi précisément. Il y a tout climatisé zali, appartement zali, parking eleki ya makasi. Les a justement na avenue Karonge. Donc, l'avenue Karonge est vraiment référence. En tout cas,
nauti mpe mawa mingi ntango nakanisi igota nzambe toza na balabala ya ye donc sokoti wana okomona hotel ya monene ezali wana il y a tout moyen kosala commentaire ezali te mais soki okomi kokomona sikaronge numéro A7 wana koyeba bon numéro na nga telefone ezali 081 48 75 823 wana vraiment nde ozwi fedelokwa okozwa biloko nyonso tosalaka bamarché nyonso bapartene ezali bakozwa biro te mpo bino bekoma baobenga oyo bazwi biro eza ya direct yo moko wana okozwa ngai atuka sans problème nasalue bana nyonso tu ya yolo mobimba po batangami bana ya yolo bambote naluki mpe nasalue ndeko nanga moko nasepelaka ne mingi me aza na kinshasa anniversaire elingi ebanda shulai mwana evolo en tout cas le mignon donc mokonzi ya basi donc kote azali bambote mingi esika ezali na anniversaire ndenge ezali en tout cas nyonso mingi ezalaki ya koloba te na etwana benzoka ya mosala ndeko na biso nakatani me bazwa biso tozwa biloko oyo ya mesa fedelokwa toza mpe kaka na fedelokwa ye moto toza na Adrien Yaba mwana mpe kaka ya yolo grand saper mokonzi ya babi ya bilamba tozwi na pied levé na kati ya koluka mais toujours ye nde azali moto papa oyo mbatika mais Adrien kokende te zela biso tolakisa no biloko ya fedelokwa tozozongela yo ok okobaluka te potala mabien nga nazokende nalakisa bino topa naza awa tobaluka toa na kati ya zandu na pavillon 7 tozosala nini ya oyo nyonso eza biloko ya fedeloko industriel soki boza besoin baargent eza awa soki boye awa babi bapri ya bien papa epa manager bapri ya bien donc eza awa boluika bogos obala pembe bokozwa ye accompagne mpe a babi a place dollar soki olingi orne ekatana ebeba etikala demi pere meme soki olingi otenga ekoyaka na indise pa fedelokwa ekosomba yango comme ça ezongi su na poto bake kosala baawa bango bakosala donc makambo nyonso ezali oteka biloko ya prix nyonso oyaka ngo kokosomba bango basombaka biloko nyonso oyo nosombaka etikala demi pere kofegene te yaka tokosombisa poto ok sikoyo tokende na mesa ya fedeloko industriel client mpe azali toboye todéranger client sikoyo bino boexplike biso koza awa soki moto alingi asomba babiloko nini akozwa awa papa présente toi d'abord ocomprendre bango aire mo caméra esalaka bato neti oyo atinde pa oyo atinde pa oyo sololaki olobini mama kombo na yo nani d'abord kombo na ngai frère Kale pasteur Kale naza à la maison Fedelokwa, ça fait plus de 15 ans que nous sommes ici. Nous c'est la qualité naba art donc soma posa na besoin ya or ya solo qualité bien ala kitoko ba design na bien ya kaka na mesa Fedelokwa okuta biloko solo o sombi mutema ya na kimia oza à l'aise yani awa pa Fedelokwa tala ngane na zabu na travailler à Fedelokwa lelo na sali plus de 15 ans donc moi il a pour assurer notre vie à travailleurs et puis il a pour assurer vie à clients tout ba client pe nyonso bazwa bona osomba donc Fedelokwa c'est la différence c'est la classe c'est la qualité Fedelokwa c'est la différence la classe et la qualité
soki botali awa toza na tout toza mpe na papa client papa yo nde nyoyeka mesa oyo te naye na mesa oyo parceke naka client nanga kala bachenete na bango ezalaka ya sika oyo nani elatama te so osombi omona mpenza eza sika eya bachenete so osombi boye eza deya basalela efinana epuis bateka na prix ya bien neti nde naza bona na commande ya 3 chenete ya minene oyo batapoto basengana sombi ya bango natindela bango nayeka awa parceke awa nde eza bien na prix na qualité na mamu nyonso ok batapoto boyoki ozela bon awa ka nde ndeko alobi aya seconde mai te awa ma soki osombi yo moko obandi kolata na bato nanga awa na gauche nanga na élève nanga ye mwenu na droite awa na élève nanga su mbuyunu donc bango nde totravaille na bango awa donc biso nde tosala mosala epa fede eloko ya l'industriel donc ka nde alobaki wana la classe la différence nyonso la classe la différence et la qualité et la qualité surtout donc botalaka bino moko donc batémoignage eza ebele balobi batémoignage ebele baétats-unis soke na états-unis oke na france na allemagne place ya bacontinent nyonso bato bakonsomable bafede eloko bazali oyo babenga zo atina commande totina mpe biloko azoa de collaborer bien partout balobi mese ya fede eloko eza mpe moko te lokwa babi aza industriel c'est-à-dire industriel vraiment bamesa yango eza ebele toke lisusu na mesa mosusu ya fede eloko industriel yango oyo awa mpe bakalite bato bonjour papa natamboli na bamesa ya fede eloko industriel balobi nanga awa mpe mosusu ezali ya oyo lisusu mesa ya fede eloko industriel oyotelaka baor babiju bapri nyonso bapri de gros bapri nyonso oyo esengeli ya mike babiju nyonso ezali mpe ya basi ya mibali oyo nyonso toluka okuta bango ata fede eloko industriel ebon soki moto aza na poto alobi bon alingi asomba babiju parce que awa balobi epai mino eza qualité tout ça aokosala ndeni na whatsapp otindi foto otindi mbongo batindelo yango koma na whatsapp foto otindi mbongo abakozwa tout akozwa tout filme bakole nyonso eza wana bon la série continue merci beaucoup donc série eza ya kocontinue donc oyo nyonso ok sikoyo avant de clôturer na fede ça va to clôturer na yo problème toza bandinga oyo kopesa mbote fede eloko industriel toye awa bato baprésente bamarchandise na yo balobi eza qualité et puis eza sûr mpenza tout ça sikoyo yo batravailleur no basi bapesi so moto alingi mpe asala commande a partir ya poto akotinda foto na whatsapp atindi mbongo biloko na ye ekoma bien sikoyo mpona koclôture yo olingi oyebisa biso nini epuis soki oza na bato na yo opesa bango mbote okopesa oprofite opesi bango mbote oyo nde oza industriel oui nasepeli mingi en tout cas numero ka yango napesaki wana whatsapp nana bato na ngai ebele liboso na mbote liboso na yo moko valérie ya mibale bana yolo valérie njibi mpona ok ka nasepeli mpe ato ya mibale napesi bana biso ya yolo josé tonga napesi bino bambote ya delar sia mundele oza na hollande napesi mbote na baoyo napesi te donc baclode elola en tout cas yolo mobimba baida amba evoloko ida kutu koloba te amba donc c'est ça bagermaine jeta banzondo linzenge lisette
binzenge kuti bambote ebele ntango oyaki awa na primi atine na ya na biso moseka okoza kuna bambote ebele bametre bijouterie Angèle Diasuka, Patrick Diasuka, tout le monde bazali wana mais mutu moko ya kala nayebi te so kolandanga Mireille Lombombe na lutulu na coin wana vraiment tuka mwana classe na biso voisine na ngai okende so mpe mbula nini apesi mpe bambote donc tout le monde bazali na oyo na bosani bambote mosusu Sosongo Mibota mobali kitoko aparti ozali kuna bambote donc Tabo Silikoye États-Unis Fijo leke Voloko Christophe Fijo leke Abozi Christophe bambote donc bozali ebele kuna na poto boya na Arche de Noé kokita botala osala bino ezali babiju contact ezala c'est bon merci mingi oyo mpe napesi te nabosani kobosana bambote ya trop biso mpe tozali awa tovandisi mpe équipe donc équipe mpe vandi mpe ya makasi oyamba bino donc mingi akoloba te poto ndenge tozoloba eleki nango normalement Afrique okumisi mpe bino nde bozali wana mibala ya kitoko basi ya kitoko de bonnes choses. Merci beaucoup Fede wana ezalaki Fede Loka industriel mokonzi ya babiju nga na surnommé yo tata lopango ya babiju oboyo osali mokili na yo merci beaucoup na yo toza mpe na Adrien Yaba merci à toi les grands sapeurs kaka ndenge mpe beaucoup nalobaka sapologue Adrien Yaba sapologue c'est une bonne occasion ya komona na bandeko na biso de loin merci mingi bambote ya trop on est bien connaît loin mais de cœur on est de près donc Zamba batelaka makambo ezokendango bien par la grâce de Dieu donc mingi mpenza ya koloba misusu mpe kokozanga mais oyo ebimi atoka bocomprendre kaka de bonnes choses bambote mwa moke topesa mbote na bato bambiki oza na minute oyo ya kolala to na kayu yeba deja mabanga nao deza en ligne deja oyo yambaka yango deja toza na mare Valérie Nzubi Valérie Njibi Bruna vraie chérie Nadia Mukete la maman de 3G makambo bien asala makambo trop en tout cas félicitations famille za monene yaya mosi toza na bino na kini mosi mpe baza mosika bamasa na ngai baebele badi prince toza ebele mosi tala kaka bazwi biso apie leve moyen makambo nyonso oyo bobima ebimi oyo mpe bobima te bamasa tu boyeba kaka ye non tobosana bino te toza toujours en famille de bonnes choses. Merci beaucoup wana ezalaki Adrien Yaba tozali na Lili Mabenzaka Epombo la grande sœur de Valérie Njibi vraie chérie na ndenge mokete la maman de 3G pesela bango bambote te napesi bino nyonso bavoye bizu ya koloba eza te mpo boza ebele biso mpe na kini toza kaka bino mpe kuna opesi mobala libinza mbote te vraiment ya yo kutu ya koloba te aza zero mokonzi ya mosaka ya yango wana mokonzi ya mosaka nde nani mobala libinza amiyebi na Regine bambiki ezaka mpe mbanda nanga mbote bye bandimi ya Njibi TV wana ezalaki ya bino Valérie Njibi ayaki awa na Kinshasa précisement na zanga monene auti kosala interview bobondi bato nyonso base présente en tout cas prochainement nakolakisa bino osi biloko ya ebele nakosani te baoyo ya ngai nalingaka ya motema toujours Alain Okita bizu na oyo ya wana ya Smith ya Mbelenga Bikwili Belinda Mabenzaka Degon Mokondo ma petite sœur Nangai, bon, Poupée la blonde, autre m'a dit, Poupée Njibi, pour ma petite Nangai, sur ma combo Nangai, ma Karine Yenayo Njibi, d'abosé belé ma petite sœur, sur ma d'autant à temps à Maatro, Banjibi Nyon, sur ma petite sœur à Yaya Nae, na petit bino, Mbote, na Mingi Bino Mingi, na Bossente, ma 3G, Nangaba, Nangai, Mokema, Elton Serge, Paris Yoshua et Tom Nicolas et les autres, je vous aime. À suivre na Njibi TV. Bye.